bana poto bana partout bandeko balanja Kilongo TV mbote na biso toza awa na centre évangélique de la foi en Christ lingomba au pasteur de la foi Kambaka kasi mbala moko na mystique afomi to moni pasteur lité akanda kiti awa lité akanda muta polémique muta base muto apapolaka to ebita yeko luka nini awa na CFC ayeko papola to asani awa papola nani pasteur lité akanda uta in Afrique d'ici d'ailleurs awa papola tota nanu makamone le gabon tozonga toko batona so merci Nathan Kifuta merci Gauthier que le kuna montage tolanda pasteur lité akanda na kati ya CFC ayeko sambela to ayeko papola mtu na église et yebana a tolandi lité akanda bonjour. Bonjour, Martin Engi, vitesse à fusée. Mais au déjà Soudan, faut déjà à niveau il y a Kinshasa. Moi message manqué par rapport au monio awa na pasteur de la foi et lesquels biso vraiment lesquels peut ba fanatique na eux et puis na ba sala nzambe au ba moni on dimi au kita vraiment na c'est au senga par depuis à limbisio message no groupe ça na boya ki likambo ezala tangu succès aussi là bakoloba tala nenga bambani ayembango koluka papa na ye c'est très capital pour bato ebele bayaka ko réfléchir tangu succès sili aza su elo côté ndo mona ko réfléchir ngabité faut na profiter na grâce na profiter na moto et puis eloko ezo motiver nga na likambo yo mobilisation ya bana Durban en Afrique du Sud ba se mobiliser plus de 10 jeeps bakara miki ya minene bato tobotama na bango tata moko te mama moko te baye ko yamba ngai siko nga na tala ki ko yambo bango bayambi ngate nga na tala ki source bisika na uti bisika na utane na baki non c'est-à-dire surtout Afrique du Sud ezamboka oyo et révéler nga lisusu makasi ya ko sala geste on a sali vraiment merci pour l'assistance na bino ndenge boye vraiment pour accompagner ngai nazala ensemble na papa na ngai pasteur de la foi naza pena papa na ngai lisolo eza mulayi me na ba media moye to betango eza te me père na ngai penza soki lelo naza mutu na kati ya batu okoyoka liloba moko alobi wana ke na tambuse Kinshasa mobimba ponga famille na nga bazala kaka kingasani ya suka na route mokali na komi tata momba ba 18 me na yebi po matetete c'est-à-dire grâce à pasteur de la foi kotambola na yemingo yoki nenga beti masolo zaiko ya nyoka longo c'est-à-dire na yeba tous les 24 communes grâce à pasteur de la foi ponga famille na ngai ezalaka ka kingasani na route mokali c'est-à-dire kimbantseki même njili pe na banebo yeba nenga koyela ngote mais grâce à Mosel na Nzambe lelo na tambola tous les 24 communes et puis esuki wana te Nzamba sali ngolu to komi ko tambola libana mboka vraiment faut quand même to reconnaître ba bot na biso to honorer ba onto baza vivant siko ngana lingite ke koma na ba moment o ezala ko sombi cercueil ya cher o sombi biloko ya cher o yena sécurité bele ba mona ke mwana na ende te faut ba mona ka mwana na ye tangu yoyo na zanzoto makasi tangu zanzoto makasi pasalité akanda au salaki mariage religieux na église mususu ebimisi bino ensemble na pasteur de la foi église ebimisa bino mais le londo sengi pardon est-ce que ko changer église ou bien otikara na église wana ou bien bando sambe na église bon l'église nyonso eza ya biso wala nde mutebimisa bino ensemble na pasteur de la foi l'église nyonso eza ya biso ezala kuna eza pa ya papa awa eza pa ya mwana eza problème ite c'est-à-dire ngai lokola madame azana nukuna za mokambi na préféraki na zala kuna na madame mais awa peto yaka poza na ba kilti musu ezalaka okomona ya ba séminaire ndeti ba mercredi ndenge to yaka prière à combat mingi madame ayaka mais ngana baneko yoka mwasoni pona koya terrain zalaki na papa siko lokola to bongisi na père na ngai tout le temps na koya et puis onda kuna ngai quoi vous comprenez na basala nzambe nyonso to parce que ozaki na ba acharnement na basala nzambe belé te na basala nzambe tozwani problème ité ce n'est que comédie la vérité mais opa bandeko zongo na angle moko mabe angle kitoko te vraiment to sengi vraiment ba bolimbi se belé nzambe azala na biso nyonso et puis basala nzambe ngo baza banani basali ya nzambe monde papa limbisi poza mosala nzambe bango pe baza tout prêt pona kolimbisa vraiment nzamba pambola ba internet nyonso na sepeli okay. Papa,
Bana poto bana partout bandeko balanja kilongo TV Mbote biso to moni pasteur lité akanda abuki mabolongo na ya abuki mapeka ne balobaka kintampeka eko senga bolimbisi pa pasteur de la foi nzoka azane mwana pasteur de la foi to sola bandeko to impression bandeko awa so ezandenge nini est-ce que likamo pasteur lité akanda sali eza bien to ndenge nini tamsupela na mo bien te boyebisi biso eza na mo bien te il fallait a continuer ka ndengwana asa popula ne batu asala ne ndengwana to kena tozwa ka pasteur zo banda déjà aïe moyen de jouer exacté nazo Yves nazo non Yves nazo non Yves na bien on a n'enga parler Yves on y va pas ma vie mon cher ouais très bien ouais le pasteur était à Kanda il pas pasteur de la foi avec Osenga Bolimsi acteur d'abord et salut ben ngai salinga plaisir makasi obi ke bato belé lelo babosana ba père na bango babosana bato babimisa bango mais lité à Kanda yo bosana rafungi promo rafungi non rafungi nga bosana te ngana loba toujours bola mais rafungi nous ne bemisa rafungi ndo topio mbote pesi ba mbote belé le boss américain Didier Masuki zumba mande fa pesi be bande fa pepe ça ine dernièrement na terrasse ndo na biso enitumba donc voilà mobali amande fa pembe toujours Suisse à Rome national toujours dans Pologne et célèbre plaisir makasi et voilà donc c'est ce plaisir makasi lité à Kanda sali acte moko oyo eza un exemple il faut bandeko musupe balanda bongo babongisaka na bandeko oyo bazalaka na bango bien babongisa na ba parents na bango babongisa na ba père na bango omoni mabebi ma ebele na kombo ya lité à Kanda et lité à Kanda pa loba moi mabe peut-être aussi hein na kombo ya papa na ye hors caméra peut-être aussi na caméra mais les lotang a eu conscience wana rozonga pepe na papa pendant senga bolimbisi en tout cas nzamba za lokumu vraiment acte yo nzambe akuma malisusu makasi et papa de la foi na CPLP aussi makasi pour accepter capache pour accepter facilement que limbisa mwana na ye lité à Kanda biso vraiment c'est un plaisir to CPLP le makasi capache obini pona dadi acte asali te bien ayoki ba conseil na biso moni yoke liboso pa yokaka ayoka pena donc héritier penza côté ovana bato ayebi na bana fanda na ngana bato na fanda bato belé bino boyeba mpaka bazaki belé mais mutu suso oyebisa likambo azoyoka te mais ye aza muta discipline balanda bakanda na te balo yenge na nenga boy ayeba akoka loba na ete mais so pese conseil ayoka la preuve en est que faut bongisa na de la foi ayoki ayepe. Mais ko pupula wana ko papola. Te wana za comédie. Attendez to sala ho pasteur Denio nani ezara comédie bazo ngo na premier degré te. Ngana de amuta ko seka na ebi o seksa na comédienne. So na bina sa ba théâtre wana dono beta na ba irsi na ba nga niveau na ngeza ba sila ba irsi likolo wana. Pona yebi ninga o jouer o sarana te. Mais na loba ezara comédie to so nyonso ka na premier degré te. So to ba ta ko seka ko. Mais parfois tout ça rappelle ba personnalité à ba tout dérange. Na gag. Toi ça na gag a permis. Le président de la République va guignol bazala. Yo ba guignol te. Bato ba se transformer. Nga pe ba sala ba guignol en internet. Bon na landang. Ben oui, il y a promotion. Kitoko Kapash, pasteur lité à Kanda, Yves vraiment Olim Sangai et Zapambolo. Na bien. Oyena parrain na yo makambo sérieux mais ato sengi no pardon boy. Tout le monde a yo wana baniso ko papola no baniso ko popula su. Problème inde yango wana. Oh tika note. Papa Yves yo mondene. Papa auto peso conseil kuna lobi longwa na vie privée à bato. Longwa olongwa na longwe pena na ba vie privée à bato na longwe mais bino pe bobimisa ba vie privée na na ba TVT. Poso bobimisi na yo ki na roya. Nzambe na nga yebisa na vie privée na bino. Vous comprenez hein? Ba bomba ba vie privée au sala kitoko makasi. Vraiment nasali yango po ba leader nyonso balanda exemple eza kitoko makasi okabwana na papa na yo ezala papa ngo eza ping pong luka ye kolanda ki ping pong aza papa mais bana na ye wana se obwaka ele kwin pongo mais baza ba collègue na ngeza mabete papa hein oui ozomona na molimo na za petata
nzaba mbola omoni na pesi annonce à baleki kuna ye pas parmi baleki na ngai mais aza mosali ya nzambe 12 ans vandi pemene ya papa de la foi ya mutuya oretena ezani na 12 ans au vanda pemene ya pasteur de la foi bon eloko ya mutuya na retena omoni ka ndenga limbisi ngai ndenge na mona ndenga limbisaka bato c'est-à-dire olimbisa ngai ndenge na mona c'est-à-dire et puis simplicité komikitisa eloko na mona c'est-à-dire nzamba limbisa ngai pasteur de la foi aza papa oyo na comparé na papa mosusu na monde à théâtre c'est-à-dire on remarque même lobeli na ye na télévision on senti que permettre ngana lobadage oyo soit siko lo kwande tinga na mwana moyombe gauche aleki na TV tala siko lobeli na ye siko lobeli excusez ne ko kami mafinga siko lokola ozongi na makola papa na yo na monde ya arts lokola yemta mema ka na église le bon samaritain à l'époque siko tikalika na kata église le bon samaritain ou bien une église CFC place azokama bon lokola naza déjà kuna ezaka Yesu azali ape Yesu azali c'est que ebimate lokola ba Yesu bazami balé to tcha bango komba Yesu akoganye nga na tikala te Yesu azaka moko na le bon samaritain Yesu to banda na ye ye wana pe Yesu aye lisusu awa c'est-à-dire tozaka bana nzambe tika na zana kuna en attendant tata ba mo tika zana kuna. Voilà, c'est pasteur Alté Akanda. Yves Tokopoussana, parrainé Bazana. Moi, question, et ça, moi bien. Eric Mwamba, le boss, il y a Cybercafé Eric Mwamba. Il est donc le parrain, il y a pasteur Alté Akanda. On est Pamba à l'époque. 11e riz, on a moto à ton côté. Tu as mis l'or, tu as fait publicité. Donc, oh, boss, voilà. Boss américain, Eric Mwamba, bonjour. Bonjour, Déolanga. Salut, on est un journal, yellow, pasteur Alté Akanda, Namakolo Papa Naé, pasteur de la foi. Non mais c'est un grand plaisir comme dans le bac qui en moni il faut pas comprendre le moko na lo beaucoup plus pour na héritier aimer l'idée à Kanda il faut pas comprendre le moko il y a deux vies vie amis balé vie à scène na vie privée c'est un enfant ceux qui n'ont pas d'appareil parce que c'est un enfant très très poli et là actuellement ça milelo ibanda kala. Sauf seulement à mon moyen moko ya kusala yango ezakati. Il s'inquiète à tout moment, il y a conflit na ye na papa na ye. Donc c'est l'homme fait tu déjà il y a longtemps. Déjà makambo sama nango oui, ba limbisana oui, mais azara toujours na problème wana. Il y a au moins to organiser qui to sala yango officiellement. Pour les kaningi leki. Donc c'est un grand plaisir. On a sengi ba fan na nyonso, o ba pesa ke confiance, ba comprendre. Moi na na berere na ye, les gars déjà les cas. Donc ba ki vie oyo ba mona na scène. Ou ba mona public, et ça vie oyo héritier à vivre en Angote. C'est un jeune, je vous dis, je vous assure, c'est un bon jeune, très bien éduqué. Oh ba biloko wana lo ba na télévision wana melaka logo te, héritier c'est mon fils. Oh ma cigarette amelaka te, masanga amelaka te. Donc ba to ba landa te, ba mbata wana et sa fille, c'est sa femme, c'est ma fille. Donc bambata wana o abetanga mwasi na yebo banga na bino tezana ngo mambo scène de sa vie publique et puis azana vie na ye privée donc o eleki lelo et sengela ki lega bongo parce que ye moko na kati ne azaki na ba problème azaki na ba difficulté et il se sentait à tout moment mal à l'aise. Il y a même voyage j'étais en route Afrique du Sud et je lui avais conseillé tout ça lango et puis il va commencer à faire ça chaque fois à kazora bénédiction à papa na parce que c'est très important. Nga nazolo banaza papa na nga molimo na uta quelque part on a zalelo na uta batu ba epulanga jamais on peut négliger le faible commencement dans source ba qu'on négliger tes papa na c'est un serviteur de Dieu to ibaza sérieux alors azana droit ko bénéficier na ye donc singa ki akita vraiment auto sali yango eze uti kati na ye abanda déjà ko silamate pona yango donc lelo comme libre et puis makambo continuer c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Tokolo ba pe que papa Eric Azali parmi bato ba puya ki idée il y a pasteur Alté Akanda ya koya ko senga pardon pour pasteur de la foi. Bien sûr déjà ngata nguta ya ko consulter nga na poser question na relation na bino na papa na yo siko bima parce que héritier bima pas pasteur de la foi. Alors on a tourné relation on a ça nga keza bien ba so la bien abati. Il faut au salango officiellement. Deuxième moment to ande ko zila juste ba moment ya mariage na eleka. Pour tout ça là yango to sali lelo. Donc, à jouer appui à papa, c'est tout à fait normal parce que il y en a ça même battu, même battu, nous battu, on a appelé ça conseil parce qu'il y a beaucoup de gens
oyo ba kota contact nanga pesara y conseil tout ça ba message na bino komaka. Moi mon rôle est là étant son papa. Vous avez parlé à Kanye Pengambo? Non, maman Zangam, parce que tu vas la haut à Zanang. On a expliqué des vies, vie privée, na vie publique. Publiquement parlant, c'est un homme méchant, c'est qui s'arabie sur tout ça. Mais vie privée, c'est pas lui. Au bon moment, il a été. Donc, la vie naïe, il a sérieux. Azana vie naïe au monde. Le message, nous sommes beaucoup misaka, na koma, conseil komaka. Et je pense que ceux qui, même Batubele Bazala, qui est frustré, Batubele Bazala qui est un peu na babeta mabaku, na ba façon, nous allons essayer un peu na conseil à papa, pour améliorer et puis marmieux ce qui est bien. Un mot na banu so bata la biso surtout ba o ba tchaki songi entre pasteur de la foi na pasteur littéraire Kanda o ba incitera plus aussi hein. Donc voilà. Conseil kaka aussi lilo bana mande kona nyuso. Na ebi ke émission diable a sepelate batuba yokana. Diable azaka toujours azaka risé pour na ko détruire, il y a toujours conflit ça. Je pense que actuellement 5000 lelo pour na batu belé, ils a échec, mais pour na batu majorité à batu, et ça c'est un bon signe. Donc merci beaucoup. Na batu on sope bo soutenaki, artiste na bino, bo soutenaki na ba conseil bo continuer à soutenir. Donc, merci beaucoup, continuez toujours. Ma bezangate, bambe bezangate. Il y a même pasteur de la foi dans le lobby. Malgré ça, malgré moi na lilo, mais moi na aza toujours kana ba caprice. Moi beré rozangate, mais tout ça l'effort. On a merci na mutnyo à soutenir héritier, ou à soutenir l'été à Kanda na ba conseil. Nous sommes là. Tout ça on a pour na kosunga na mutaza complet à zakate. Donc merci à tout le monde. Merci. Merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Abizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Tangi. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, où est-ce que tu oh, kasi na kani yesu. Mais on continue suki. Papa, on m'a continue suki. Oh. Oh, papa continue suki. C'est na déficit. On continue suki. On m'a comme si na bandi papa. On continue suki na bandi. Na déficit. On m'a comme si na bandi. Oh, problème. On a suki na papa. Continue suki. On a suki. On continue suki na bandi. Tout à fait. Papa, on continue suki. Ça y est, maman. Oh. Mama, akati suki ndenge nini? Osali ni produit nini? Mama na ngai. Tala produit sali. Zazu. Produit ya kala. Ba sali la mosusu te. Et quand il suki ko yongai. Na sala ko suki, na kata suki. Non, kata suki.
Tanti, j'ai une fille le point où tu le levis pour aller au ciel à suite. Donc, quand vous signez, on a suivi dans la yaka à Okala, parce que tu as un suivi. Tu as un gars de kuna comment la suivi. Yango, moi, si tu le point où tu le dois éviter, et nous, on sait la suivi. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solichez Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la sous-binadiso. TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe bokotobe na YouTube. Bobetobe Kilongo TV. Po Kilongo TV. Bokomona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatinyaso Kilongo TV